Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Mbote na famille réflexion. Na yepona répondre na question à Papa Lumière. Nenga tuni kokumisa mwasi ya moninga ke aibi kolamba soki eza malamu to eza mabe. En fait kokumisa mwasi ya moninga ke aibi kolamba eza nango mabe te soki bantécédent moko négatif eza nango te na kati. Parce que ntango okumisi mwasi ya moninga aibi kolamba, eske mwasi oyo yo aibi kolamba to aibi kolamba te, yango nini eza problème. Parce que mwasi no akoyeba ne kolamba, mais ekozala mpe na biloko mosusu yali ke mwasi mosusu alambi osantela yango kitoko koleka oyo mwasi na yo alambaka. To na ka wana eza nango grave te parce que mwasi na yo mpe ayebi na ye kolamba. So mabe ezalaka nde soki ozo kotyola mwasi na yo, soki olobi yango na sens ke ya kotyola mwasi na yo na cadre wana ekomi mabe. Zomona kokumisa mwasi ya motu ke aibi kolamba eza nango mpenza mabe te. Ngai nakopesa exemple, naza na sœur na ngai, c'est-à-dire que belle sœur na ngai, ma belle c'est bien aimée, ye nde poisson de mer au batumba, ye donc danger. Donc ye kutu bato ebele bakumisaka ye, voire même na bafete bapréférera ye nde asala poisson de mer. Naza même na bacamarade nanga babenga ngai babi belle sœur na yo wana kuna donc soki asali le poisson de mer danger. Donc nga nazala ele moso basaleli nga nazwi mpe napesi ye. Mais entre temps mpe aza mpe na mwasi na ndako, mais mwasi ne mpe koloba ne eloko te mpo eza nango na cadre mabe te. Nakozwa neti kaka nini toloba ba chicken chip, tomona bana te balingi kosomba chicken chip kaka ya libanda soki osali na ndako balingi yango te. Eske elakisi oyo basala na ndako ezalaka bien te? Ezalaka nango bien, mais bango bapréféraka oyo ya libanda, c'est-à-dire bazomona yango bien koleka par rapport oyo biso tosala bango na ndako. Eza nango ndenge moko zomona sikoyo tosala bana na biso nini ne balingaka chicken chip ya libanda. Donc nyonso ezo dépendre ndenge bozovivre na ndako yo na mwasi na yo. Soki yo oyebi ke mwasi na oyebi kolamba te, wana nde éviter okumisa mwasi ya moninga na miso na ye. Mais soki mwasi na oyebi kolamba eke eza eloko moko boye alambaka nango bien, mais peut-être oyo wana mosusu azolamba yango koleka kitoko par rapport à oyo ye, eza nango mabe te. Mwasi na mpe akochanger mpe soki alingi mpe nayekola ndenge sere na nga asalaka, nga mpe na bana osala ndenge wana. Somona po ya des fois mpe momona mpe ke moto azoloba ke nakopesa poisson de mer pa ya sere na nga asalela yo. Donc antécédent moko mabe place wana eza nango te. Donc ezo dépendre ndenge bozo kovivre na mwasi na ndako, ayebi kolamba to ayebi kolamba te. Voilà, merci la famille et à la prochaine. Ciao.